De retour sur ces plateaux, balance homme-femme, quel amour. Maman Charlotte, vous aviez la parole. Madame Fifi, merci. En droit, j'ai aimé le propos du pasteur tout à l'heure. Bravo, pasteur. Mais elle a lichoté. Bravo, mais elle a lichoté. On comprend que c'est la lichote. Il y a lichote. Il y a un banzou bété, il y a un banzou bébélé. Oui. On s'appelle en bravo, pasteur. Bravo. Monsieur, bravo 4 fois. Ah bon, il y a lichote. Non, non. Mais j'ai vraiment aimé la façon dont il a parlé. Que moi aussi, Aïba Koula Tate. De ces départs et d'autres. Il a dit parmi, non, oui, et parmi les causes et salariés qui ont mon nom, mobile ça pour moi c'est Tikalibo. Ou soit moi c'est ça pour mobile Tikalibo. J'ai toujours aimé une chanson de Billy Abel, hein. Obi, chanson de Sombi Lambesi Kamara. Au morning à la latte lamba o. Yo pour morning ok somba. On tongisi nga eza jana nzoto. Mais tant yo kotongisa mkomsto kutani o latte ya yo nga latte ya nga lekyoka. Kolata na yo pe malonga te. Démarche un peu malonga te. Vraiment, c'est toujours la femme. On copie mana papa ta la démarche. Non, bah si à un certain moment to bon s'appelle la télé. Ah OK. O bon s'appelle maquillage na ko tra maquillage ko ba film sous na yebi bande on soit je crée. Ah mi manicure rouge à lèvres. Mais quand peut-elle été? Mais quand peut-elle a honte. Ne ba kamara na mi balé. Na yebi bango. Bah même qu'à rouge à lèvres. Mon rouge à lèvres. Ah c'est maquillé. Le maquillage c'est en fait de toutes les façons pasteur Hazard a torté mais c'est de part et d'autre. Il y a des hommes sur la tibo abimi le quoi joker. Aïe aïe. Sur ebisi papa. Papa mais oh boy. Alors bon, nga linga te sur la tibo na am tapé ça. Ye wana. On nga que tamba no le joker bon tamba no. Yo zala 100 mètres encore bien botam lamba. Ah, donc ça a vu ça. Ozo kene entre temps na gérer papa na. Yo ka talon. Ça la noki, to ke narat, nazoya. Pour que en fait na yo ka sonité. Ye pa yo ka talon bonde. Mafuta yango. Ezamba nsutu basomba, misomba la mafuta wa parola te. Mais ngam na somba yi mafuta. Na mbongo na ngakutu. Bakola ti moi poursuivre ça la présentable. Non. O poso ko ambisa kufaki na mai. Bosko na nzela nga ki tambola na yo. Non, na fingi te na lobby. O boy ko parola mafuta. Poso za kwandeni. Ekubi. Ko ambisa kufina mai. Siko ngana yo na nzela. Esimbate. Zala na 100 mètres. Ngana 80. Pour que on a eu des enfants sans amour. Si on doit se séparer, qu'on se sépare sans haine. Ça c'est très important. To inanate. Nous avons vécu ensemble sans amour. Donc la pasteur a Loba, Abalaki na mawa. C'est parmi les causes aussi, les causes nous sont énumérées à Babala na mawati. Est-ce que tu as pensé à l'amour? Est-ce que tu as pensé à ta vie au quotidien? L'amour c'est très important. J'ai bien bien aimé. Est-ce que basi ba lova yo? Et là. Et c'est quoi l'amour? Ce sont pas les enfants. L'amour c'est love. Ce sont pas les enfants. Batumsu ba kantate. Surtout, il y a une tribu au Congo, c'est fini. Mais est-ce que moi j'ai épousé les enfants? Et il y a des couples qui ont fait 15 ans, 20 ans sans enfants. Donc, ils n'ont pas droit à l'amour. Mais au moins, non, j'ai dit, est-ce qu'ils n'ont pas droit à l'amour? C'est ça. Est-ce qu'on doit lier l'amour aux enfants? Ou je dois être là, peut-être au Yégaga, c'est fini. J'ai besoin de l'amour, j'ai besoin de l'affection, j'ai besoin de la tendresse, j'ai besoin d'une attention vraiment particulière. Pasteur Aoucho Lobelo a dit quoi? Mais il y a des hommes qui ne connaissent pas le prix des soutiens de leurs femmes. Depuis Abalaï Bassal 15 ans. Ça, je peux te choquer. Il y a des hommes comme ça. Je bénis Dieu de partager ce plateau avec un pasteur. J'espère que comme mais comme amateur, il y a des hommes. Vous savez, pasteur, comme tu peux le savoir parce que vous êtes pasteur dans cette église, il y a des femmes au bazanama mis sous chaque jour. Parce que l'homme est là juste étiquette. Pardon, pasteur, pasteur, on reconnaître que Bassi là trop. Évidemment, oui, Bassi là mingi, ils ont
Zela non, Zela. Il faut la Lokola ana na petelo na sila. Abelela ki oyakela. Basi balelaka, oui, c'est bien bon. Hein, maman? Mais il y a de fois beaucoup de pas répéter. Non, c'est le mal. Merci. Il y a deux femmes qui pleurent le col à Anna. Allez, la lamentation. Il y a des femmes, quand elles étaient filles, très bien éduquées par leurs parents. Mais l'icolo à lamentation a commis de se plaindre, a commis à mon fifi na biso. Quand l'auto le bas a payé ça qui 3000, j'ai 4 enfants, je fais comment? Avant hier à tika qui 10 francs, hier à tika qui 1800. Mon bala son meloti nandem. Hier moi son mi. Mais où ils a 16 mon pico comme matin à 300 francs et matembelo au keneto débrié. Ndunda ayenango. Est-ce qu'on ba wenze o ba mo basala ka ndunde si commission lokola fleur. Lokola fleur rose. So ki otokisi yango ya lia kana malewa na musala kotaki na moyo. Bino bantabana ya eli bino ndunda wana ya pourquoi. So otokisi yango sans épices. Tango oli yango ali yango bandunda balambi yango kwa balambi yango na salipeka. Mais c'est comme ça que tu amènes. Nous n'avons pas la on sali pécanani. Il y a mutu amema kango. Ba éviter que. Donc il y a des langages. Il y a des langages. Et ça n'a pas parole mususu que les hommes balancent. Moi je connais une dame auta koku frappé à son âme. C'était une femme maman liboko na litama. Mobile a tchaka ceinture awa. Et là, Jika. Comme tu l'as dit, si tu vois l'homme, tu dis waouh. So taline de moi si acha liputa ndenge bande ko na biso ba uta oloba o balinga ki ona jipo komina liputa maintenant na osombela nga jupe parce que mbongo wenza bore ko kakate na osomba jupe mukoloni ona yaki na ngwe pa biso si ebeba de ko na liputa une fois je lui ai demandé pourquoi. Elle dit maman mbongo mona ate soko meki ko tuna les 30 bien le premier au mona ka mouvement ke mutoyo ba fouti so tuni papa ata mwana azama kolongola tango na kenda msala to kenda na yo classe papa na ngatangisanga pona zwa mbongo na na pesa kayo. Ça c'est grave. Et moi aussi mes parents ont dépensé pour moi. François non lo banatanga ona na yeko lango na ndako na hotel olinganga pona peut-être français on a petit toi na pona lopoto pardon. Mais na combien ngo ekomi na nzungu assume nga c'est pour la fille mo wa ebsanga a postamba les chaque jour a komara c'est l'homme de mes fins du mois. Abi mobile na pour na luboko ngana okeluka musala te na batela ka bana. Tu vois, mais quand toi tu ne fais rien, moi pour ta femme et moi-même pour tes enfants, tu veux que je fasse quoi? Mais baba femme baza soumise. Si il y a l'amour, quand la femme se sent respectée, tu ne vas même pas chercher la soumission. Elle viendra bon train. Sans que on se kutu na mona baso na ebele ba ko mo benga mbana bango papa. Papa, bébé, chérie, ba bengo bébé na nko. Mtona mandef mais ba bengo bébé. Mais il y a pas d'amour, je ne sens pas que je suis aimée, je ne me sens pas respectée, je ne me sens pas en sécurité. Tu attends quelle soumission? Tu veux que je fasse quoi? Na longola o babot, que je te lèche le bot au moment où tu ne me respectes pas, tu me vilipendes à tout moment et n'importe quoi. Mami Mujinga, oyoka départager bangonan. Guerre entre l'homme et la femme wana. Ya kotisa mwe koma makasi bozanga bolingo wana. To sandeni pona 600. Possibilité zali. Possibilité ali bosso ezana no losambo. Prière ozo sambela sagesse ekoya epa ya Nzambe. Et puis mobali soki alingi kobima na mwasi na ye na bago oyo alingeli wana. Ezaka mibali mosusu akokenda sombi elamba ayeli mwasi. Ngani yo lata boy. Yo lata kaka oyo. Mais peut-être que mwasi asepeli na ngote eza bago na ete il faut bokenda ensemble. Moi c'est balaza na bois mobali parce que moi c'est bala face au mobali la lingi yende mutalinga ngana yi mutu mondo balanga abi soki pona nga maquillage wana ekoki ozo bakso bi mutu obaksela. C'est-à-dire il faut ça là.
On comprend. Mobali soka yelio, n'est-ce pas qu'il faut dire. Moi te que oluka sur rébellion. Baba maman ça baba boy loka mobali te. Parce que soko boy a lobate au CP ne loka salité. Ya raison na ko zala ngana linga ki azala bongo. Pourquoi refuser? Ce qui est loka même pourquoi ne pas se soumettre aux wakate na lata. Ata ba roba 500 ata ce qui est exam simi na nzoto te pour la kaka. Mais ça bloque mes colo, tu obo yonde. Ata vieta. Que pas vieta alia. Mes colo possible voilà tango. Ake no potaya. No ka alia mutu. Potaya so alia la mama beza. Oyebi ceux qui banko moko salema na mabala eza par rapport ya débit. Ta on a olinga yo ça la fier. Onyoko linga. Ça c'est grave. Oui, il y a des hommes basali. Donc c'est-à-dire que tu n'aimes pas on prouver ngai. Non prouver yo. Na c'est soka carrière. Ozomona. Alors na pesoka na pompelo bana ta 4 5 allez fanda wana. Na talakata yo. Po kende suwa. Na sili so carrière. Non caution. 5. Et c'est quoi? Non, mais ça c'est grave. Et que wapi? Non. Ça c'est grave. Nous sommes arrivés à la fin de la carrière. 5 enfants c'est rien. 10 enfants c'est rien. Moi je connais des femmes carrière et si la thé pasteur. Ngaïne na aussi ça au carrière. C'est la mère loba mais. Papier. Babi que la masse ça munen le quoi papa et qui nango kenega ataire adressé. Ce que papa est na elamba ya bien akolata na ko sepela papa merci vraiment au sali choix ya bien. Même papa mosusu bazalaka akie ko somba ya sombi yango moko ye moko. Ce qui na yena ya ba 17h o ba somba voilà. La pêche sur la tata elio yangai. Oboy kolata banda ovandisa ki yango kuna. Siko babilo kwa ndenge wana e décourage ka makasi. Yo oboy kolata onga na elio ngana moniki ezaki. Yo d'abord okoyela ya pesa ko 3000 osombele na. Non bien qu'est-ce que tu proposes? Mi bali batika ka basi bango ba somba ou bien basala ka ndenge ni. Poto luka solution. Na lingi te ke to bima na yo za kuna na koto. C'est ça. Siko lingi nini? Ngana lingi na no mobali atuni mwasi. Na sombelo nini? Olingi pona kolata ozala bien ozala satisfaite na kende ko sombela yo ou bien to kende ensemble ou bien baguni nyolingaka wana ça ne se passe que s'il y a dialogue il y a vrai amour yango na lobaki na insistaki mingi na mariage o bolingo eza dialogue ezalaka transparence ezalaka na makambo nyonso wana moto akozala leza koyebisa yo te papa omoni robo elaki ngana eza ya tango ya bawendo Ogola tagani wana. Tanga bawendo. Ogola tagani wana. Wana eza kilelo te. Mikolo kilelo ndezo. Ezo senga boye. Po okoyela nga ko. Kasi pesa mo bakisati. Bakisa moto ke na zando. Kanda ni ozozwa. Bakisa moto ke na zando. Surprise to boité aya obakisa ya ye to ke zando problème eza problème après eza problème ya choix oui on comprend et ana mutu mususu akosomelo ko babina neti camarade na mo batinela ko mo babi o basoma ngo 300 €. Total 300 €. Ata $1. Obi pourquoi na koma pona somba zalaka pe ata flatata ou flatter. Kasi on a obi na ya tabo bébé chéri ça va. Donc okosi atanga kokoso moni babiloko nozo kosa. Oh là là et ozala bien. Oh chéri ça va. Na ke nazo. Bon que servi papa na bino non ozo pe ba yo ba nko po papier za déjà bon système à papier. OK mbe wapi? Pardon c'est un homme avec. Oboy ba roba tanga wendo. Papa. Ba tanga ba wendo wana esimbate. Eko simbate. Soki elinga liputa oyena elamba na mbongo akotongisa nango. Na kotongisa pe na gu o na lingi. Ce qui est elamba magasin oki ko sombe elamba mosusu eza cher makasi que ce qui opesa kinga moko na sombi ata ya moins cher mais ya elongi bien obimi présentable na miso bato na kolata ya yo wana siko oyoki sonya ko bimananga obimi kitoko te ceci cela po yo nde okenda iko ponango moyen na basi musupe baskenda osoma bango mo ke soma bilo moko
yango te papa lobi ngani nga boy te ngani nga balata boy ngani nga boy soki papa lobi ndenge wana okoloba merci papa o reprocher nga oyebisinga vérité comme ça tokoki kokende na yo olakisinga babilo kwa bien po ba mosusu bayebaka sho te okomona papa yebi kokende wana papa alakisi abi omoni neti elamba wana na sepeli nango mpona elamba wana na ko comprendre papa alingaka ba genre bilamba et puis soki elamba wana na sombi yango na lati esimbi nakoki ko décevoir papa te na ko remercier ye vraiment merci papa osunginga na basho na yebaki te wana natikali pe ata soki ye moko akie kosomba na koboya te na kolata ayebi tai nanga oui aza mtu akudai wana na koboya te Merci beaucoup. Merci vraiment pour toutes vos interventions. C'est pour réveiller la conscience de la femme. C'est aussi moi CV na ndoko kenda na ngoso ngozo moi elo no mususu. Ta ba CV bo mema. Yango wana kasiti. Kasi on a lobi oyena ndunda poko sans épices olia ki o batie épices. Toi mama beko. Omoni ba quelque part pe bino mo. Non, mabe penza te me abanko. Omoni ngala mutanko. Doté tala na betolo le solo mo boye j'ai que minute Cécilie elle a filmé ba nyoko la yenga boye na zonga boye fingi na kende boye mais jour akoya na mutambo nanga nko ya mabe nko na roboti sobana pa kwa ba Dalton obana bazala kat 1 2 3 4 5 carrière malamoko. Merci beaucoup Paul Wala, merci à vous chers téléspectateurs, c'était le mariage sans amour. Vous voyez comment vous êtes exposés dans le danger, vous voyez comment bo vivara na katsa binomo bo mikanga maboko. Donc il faut qu'on nous à l'aise. On n'encourage pas les divorces, mais sinon ceux qui batumi balé même la Bible les dit ba oyo kanate autant laisser parce que ba danger nion faisait la katiwana. Bozo pesa bana pasi binomo contre vous torturez mobile moi si moi tongara mobile naye mobile mo tongara basi naye ba mara maintenant ndako comment au vu au-dessus de tous c'est comme si batbalala na bino maintenant ils sont dehors mais binomo ko bomeme la bango toujours le problème de la maison le problème de votre foyer dans la ba pasi na ba mawa o et pesa na katsa mabota ce n'est pas bien donc il faut vivre vraiment vrai amour. Maman Charlotte l'a dit ici, le problème c'est dès le départ. Mobali wana, olingi to lingi biloko na ye. Mwasi wana, olingi to lingi aspect na ye. To lingi mbonga tata na bango. To lingi ba moyen famille na bango. To mobali si parce que c'est l'enfant de mon ami. C'est la fille de tel. C'est la fille de ceux qui le nini ba détail wana. Est-ce important? Donc pas important. Ba mariage faut ezalaka entre deux personnes, bah koutani, bah lingani, bah comprendre qu'il faut tout faire route ensemble et vous allez bien, voilà, ma balle et ma bangoti na souka et ça sera aussi important. C'était un plaisir pour nous. Yakozala nabino lisusu na plateau mukolo ya lelo. Topesi merci l'équipe technique nyonso. Topesi merci na Paul Wala, Charlotte Mbombo et Mami Mujinga. Obandima qui ko accompagner biso na débat ya lelo. C'est avec plaisir que nous terminons par dire encore un grand merci au Mukolo Masolo. Lui c'est Maître Maloua Bilikle. Ba rappeler ngai babi fuko kitsana mungongo. Maître Maloua Bilikle au face. Merci à toi Samuel Lungapo, idéologie Zakaka, Yende Mukolo Masolo, les grands réals également na cadre FM télévision. Merci, on se retrouve prochainement.